Mbote mingi batata na ba maman ba téléspectateur na biso balandi ya émission Kimia na Libala ezanga babino maman Angela Fonso animatrice émission Kimia Libala esengo makasi okota bongo lisusu na kati ndako na bino mokona lelo na ilaka oyo topesama ya koleka chaque vendredi na tina ya émission na biso bokolingaka tokolingaka mingi émission Kimia na Libala oyo ezali kopambola biso banso kopanda ba jeune na biso banso to balaka la vraiment donc ezali kopambola biso mingi na nzela ya mateya lolenge nini tokoki kozala kimia na kati ya mabala na biso e ba jeune lolenge nini bakoki kotambola polobi baza pe malamu na kati ya bafoye na bango en tout cas esengo makasi bokona lelo nzambe azwa lokumu pamba te bolingono eza monene ya solo batata na bamama sans plus tarder tokotanga nano mukanda ya tata nzambe tozwaka chapitre moko tokotanga na 1 Timothée chapitre 6 tokotanga na verset 10 1 Timothée 6:10 tokotanga yango voilà batata meza très important pona toyeba lolenge nini tokokuma nango kitoko makasi na komba tata ya mwana pe tata ya Molimo Santu pamba te mabe nyonso eutaka na lokoso ya mbongo likolo na yango bato mosusu babungisaki bondimi mpe bamiyokisaki pasi mingi batata na bamama ya solo tolandi lolenge chapitre eyebisi biso nzambe na biso aza malamu tovandaka na ndenge nini na kati na vie na biso tovanda ndenge nini na kati na vie na biso quotidienne na kati ba couple na biso na ba vie na biso avant tokota na mariage ezali na ba biso na biso bilenge bana basi tango tokotambolaka na vie na biso mpona koluka ta mosusu kozela mobali aya kobala yo vraiment tomonaka mingi bakendaka mwa pressé bazalaka vraiment na patience te ya kozela nzambe atindela ye molongani mingi bakendaka na vie moko ya mbangu ya koluka molongani donc molongani nzoka nde tata nzambe asalaki mobali akoluka mobali mwasi na ye akosala na ye libala ya petwa me na moya lelo bajene ebele tozomona na bana basi sutu oyo tozolobela na bana basi na bamama okomona elenge mwasi akoli tellement azali kozela libala ezali koya nano te okomona azangi na patience ale akomona mutu moko aza na moyen akolingalinga mobali wana aza na moyen e mosusu ezali mpe na nzela bakamarade batata na bamama bakamarade en tout cas vraiment cette fille là papa mingi bazali ke aza na moyen surtout papa oyo bayebi vraiment nzambe te mosusu bayebi tata nzambe kasi etamboli na bango toujours eza kaka vraiment na loko mosusu na kati moko na libanda bango wana basalaka makambo ya ndenge wana kolingaka ba jeune fille ta mosusu basi mibale misato mine mpona nini amabie bango aza na bango asakanela bango alors eza na bafille ebele bakwesamaka na nzela wana oyo tokoloba ntango nyonso nzela ya ekobo batata na bamama nzambe aza malamu alingi biso mingi ekobo soki tokotanga na kati na Exode 21:17 kuna na kati elobi ya solo kosala ekobo te kotambola te na mwasi ya bato kotambola te na mobali ya bato kasi lelo tokomisango normal okomona elenge mwasi nana bala te kasi azali kotambola na mobali oyo azali déjà marié azali kobima na en marié oma bafille mosusu bazali batambola pene baninga na bango oyo batinda bango na nzela ya mabe linga na yo tante moko azolinga yo linga na yo parce que asala mbongo akoide yo akosalisa yo okomona mama ndumba so aza mayele te amemami na nzela wana pamba te tozali komona ezalaki vraiment atata na bamama ezalaki na ndeko mwasi moko ndeko mwasi wana aza mwana mwasi moko vraiment azali kotambola mingi na nzela ya tata nzambe na kobanga ya tata nzambe mwana tata nzambe mondimi kasi mama wana azalaka na peti ya mina ye azala kovivre na ye bavandaka ensemble baya bazalaka bien na moninga wana ndenge ezala kaka vie ebandi mwana mwasi akomi na age oyo ekoki keno mobali aya koluka ye na libala azalaka na moninga na ye bazalaka eye kosala moko mosusu moninga wana baye
baye ko kabona ndenge ya voyage moninga ke musika ya tikali bipa ya tikalaki aye ko vandi tata moko aye ko bimela ye or marié ba tata ba maman or marié ba papa bazara ndengo yo tolo batu taler ba papa bazara ke no na moyen na ye moyen fa na mwasi moko ezali te fois na bango ebele aye ko kutana mama na biso wana vraiment papa na zaki na mbongo ebele baninga ya muninga ya mama wana aye bisi baninga na yebi bota papa oyo mais asa o marié asa tout le temps na simananga kolanda ngai alinginga kaka lobi ya kobala ngai mais aso kolakisa ngapi bambongo kopesa nga bambongo na ye baninga basi balobi mais yozozo kaka mbongo yozozo ka mbongo na ye bibi na zwa ka mbongo na ye na sozo mbongo na zolia na nga na so biloko na ngai parce que aso kabela ngai mais nga na lingi na nga papa wana te parce que asa au marié baninga o wana bazaki na ye baninga mama na biso bayebisi copine yo ndeko na biso mwasi ozana pe bien ozana pe kitoko nzambe asala pe bien mbongo basopesa oliaka mbongo ya bato boye ozosongisa papa wana nini batata na bamama wana baninga mabe oyo tomonake no mauvais compagnie eza na baninga mosusu oyo tokosaka na bango mosusu baza baninga ya mabe bayebisi no donc okoliaka mbongo papa na ndenge wana te esengeli ozala vraiment na ye obimaka na papa wana parce que mbongo na ye ozolia ekende pamba te parce que akopesa yo susu ya mingi soki obandi kobima na papa wana mais alobi mais non aza au marié nakobima na ndenge nini te mbongo wana soki kolia ofuta ngo ndenge nini esengeli obima na ye mpo ofuta so bambongo wana te eza moye neti ozali kozongisa bambongo na ye na ndenge kaka kende ezala kaka keno moye ozongisa mbongo ezali te obima na ye ya solo batata mama nde tomonaka wana baninga wana bapushi ndeko na biso wana bateyi na bateyi ya mabe wana mama na biso wana encore ndenge batamokinde tolobaka ntango nyonso la chair est faible apona mbongo kutu donc faiblesse pona mbongo ekoma asusu makasi aye kokweya na papa wana tombe amoureux ya papa wana vraiment abandi kobima na papa wana pe andimi papa nazaki na mwasi na ye aye kotia ndeko na biso mwasi na mokumba apesi ezemi baboti bapekise mwana na ngai bisika ozali kokende kuna donc libala soki ezali deja ya moto kokende te kokende na libala wana te pamba te libala wana okomona pasi oya okoma lokola mowumbu kokende te kasi ba jeune fille na biso balinga koyoka tolia baboti te ndenge balobi mokanda tata nzambe te bana otosa baboti pamba te bango bazali banzambe ya te donc mwana mwasi soki sa akei deja bateyaka mwana oyo nano akei te batata na bamama bateyaka mwana oyo nano akei te na kati na mabe oyo sa awuti akei deja na mabe wana donc sa awuti deja eza pasi mwana sa akendaka deja mateya baboti esoki esika te epai ya mama na biso wana akontinue kovivre na papa na biso ezalaki vraiment facile te batata ya mama akoti libala wana akoti libala wana aye kokuta mbanda mosusu na mwana na kati na ndako si baboti deja ye mpe na mwana na maboko ye mpe azwi mokumba babandi kovivre akamwe kaka boye papa wana susu aki kozwa susu 3e ye azalaki 2e papa wana aki kozwa susu 3e mwasi amemi na ndako mwasi liboso esalaki ye pasi makasi ayoki ke mobali asende lisusu 3e ya mibale ça va mais ya 3e lisusu mwasi ya yambo akoya kosupporte mobali na ye te batata bamama akoya kosupporte ye te nini esamaki mwasi ya yambo mama ya ndako mwa liboso akoki te azongi epa na bango ntango azongaki epa na bango mama na biso wana oyo tozobeta lisolo amoni ke non mwasi liboso atiki place ake epa na bango epa na ye amonaki peut-être ça tombe bien akota libala wana aye okota libala wana akomi lokola na première place ya mwasi ya liboso donc abandi kovivre na mobali wana kovivre aboti kobota lisusu mpona mibale donc bakontinue après susu mobali aye komona mobali ake kosende susu 4e batata na bamama ayayayaya
et ça a vraiment passe makasi na etamboli na bato bazali kotambola lokolo mosusu na kati kasi bazali bandimi asambelaka yebi nzambe kasi lokolo na kati moko na libanda ezaka vraiment pasi yango mbongo eza bien mpona biso bana bato nde toyei kosenga ntango nyonso tata monimo santu nzambe epambola biso mpo tozwa mosolo tosalela ye totonga yelusalemi eza ya papa ntango nyonso akolobaka ete soki napesi bino bokokima te papa te eza bato ebele bazali na makanisi soki aza na moyen akolinga asala nyonso ye alingi parceke aza na mosolo na ye papa nazwi 4 mwasi atie na kati ya ndako mwasi wana ntango amoni bongo ayabi akoki lisusu tabi mama te mwana na ngai napekisaki yo nzela wana akomi kosambaka mosusu akomi kosambaka moko ekomaki keno ana shwa te na basi wana ifo azaka na bango nzambe akomi mobali akomi komabeye ifo osala boye ifo ozongisa boye mpona mbongo avandaki kaka atatala bamama nzambe aza malamu mbongo eza eloko moko ya mabe mbongo tozomona lelo bato ndenge basambwe na mokili na ntina nini te nalinga papa wana parceke akosomela nga voiture papa wana aza na mbongo papa na akosomela nga irange vie apresse mama wana ekuta ye cher ti aya kokima libala wana akoka lisusu te aye koabandone libala wana parceke mobali azali komabie makasi ntango atiki libala wana abandone libala wana vraiment ezalaki facile mpo na ye na ntango tozali boye ndeko mwasi libala eyaka lisusu te mposa kobala yango kasi libala eyaka lisusu te mpo na nini batata na bamama tozala vraiment donc nde tata nzambe azali koteya biso butu moi tozala bato ya mibeko tobanga nzambe na biso etamboli na biso amour de l'argent bolingo ya mbongo eza eloko moko eza bolingo moko esalaka kaka mabe eyaka bamauvaise chose baconséquence nango ezalaka toujours ya mabe na bagene na biso oyo bazali kokonda baoke na mariage bato mingi lelo basitrouve ke abalaka lisusu te akoka kosusu kozwa mobali te mpona nini baconséquence ya etamboli surtout na bandeko basi oyo balingaka na mbongo mobali bazali na mbongo mibali baza na mbongo basalaka makambo ebele barespectaka basi te respect envers mwasi ezali te akomona mwasi nyonso aza kaka ndenge wana parceke amour de l'argent ana mbongo potanga aza na mbongo papa aza na mbongo asalaka makambo nyonso mpa na ye nyonso eza possible parceke aza na l'argent na ye mwasi nyonso akolinga azwa akobima na ye parceke mbongo ezali koloba lelo ndeko mwasi libala ezala susu te eyaka lisusu te mpona nini lolenge atambusamaki makito akosamaki kasi biso tozali bana mibeko ndenge nini tokozala na libala ya kimia lelo bapapa mingi tozali komona akobima boye avoyage akei ta mosu na afrique ake na mboka na biso ya kisasa papa akei malamu kasi ntango akoma kuna tellement ye aza nango akei kuna ekobo eloko tozali kolobela lelo ekobo batata na bamama amour ya l'argent wana mbongo na ekobo ezali biloko mibale oyo vraiment ebebisaka makasi eza baconséquence ebele batata mingi tomonaka soki akei na mboka azongi te surtout bato bauta libanda ya pays bakei na afrique azomona vraiment mama atikali na ye me papa atikali na ndako moto akomona nga azali te moto akomona nga aza te nakosala nyonso ngai nalingi okomona papa wana akei na baflat bisika babétise ezali kosalama yo mwana nzambe mwana ya mibeko okei na baflat ntango ozali kosala baflat okei na flat wana ozwi bafille wana batambolaka kuna bajeune fille yo lobi keno te nasepelisa nzoto parceke naza na mwa mike na ngai na mbongo amour de l'argent mbongo wana abi mwasi moko akoboyanga te mwana mwasi nazwa mwasi nakotiaka mbongo age bapapa mingi balobaka ndenge wana batata mingi ya mbongo peke so natie kaka $1000 wana mwana mwasi akoya
mbala moko na opese na servir ye pona ko baby sa ba vie ya bana bato oyebi bien que oza homme marié papa otiki mama bisiko vai na poto na mboka moko boye otiki mama oke kosala makambo susu oke kosala ekobo et monde échangé batata na maman monde échangé comme ndenge mosusu ba jeune alelo hein aïe 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 tata nzamba sunga biso ba jeune alelo ba komi mayele oke kosala ekobo na ye a mayele kaka na telefone ya za na wana ako filmer yo papa yo oyeba te matière ba matière étiquetée yo so ke kuna na mboko sema comme nyonso si ate mama komona ngai te mama ayebi ke ma femme ayebi ke na za homme fidèle ça bana mama 100% azonti mayo mama 100% aza donc azomelela mbondo ayebi ke mon mari aza fidèle atiki ngai akosala eloko te te ke mosika akosala na eloko te kasi papa o profiter la confiance oyo mama akopesaka yo ok kuna na mboka wana osali makambo nyonso yo obombami na yo soka miso ya tata nzambe tobosa na batata na bamama tobosaka miso ya nzambe ezali komona biso emona bipai nyonso oyo bata mokili tomonaka te nzambe amonaka bisika tozali kosala mabe ekobo oyo nzambe apekisa ye moko moto akomona yo okomona elenge mwasi abongami bien portable na place akopose portable yo okomona yango te papa yo komona yango te yo kanisi ke mama aza te aza mosika moto akomona ete nzambe azomona na moto liboso na tata nzambe ale ba jeune alelo telefone akamati achie na kwe moko boye oyeba kutu te ntango bosisi makambo nyonso wana ozongi mboka oye ozongi na ndaku papa boni voyage lekaki bien ah madame en tout cas vraiment ezalaki tout ezalaki kitoko ezalaki vraiment bien misala nzambe ah ya solo kitoko mingi vraiment do misala kitoko misala nzambe tozali be wantinza nini boye opesi ba rapport ya kitoko okomona mayele kaka papa ya boye papa oyo atambola ndenge wana loko mosusu na kati mosusu na libanda aza toujours mayele na telefone na ye mama simba telefone te phone na yo de portable na yo komi mayele donc komi vraiment mayele moto asimba te même mwana asimba te okoki kozanga salle de bain ozosokola telefone soki eleli okoki kofungola porte na mbango okosala scandale obimi ndenge wana na mai pourquoi portable na yo esone oza susu na kimia te biso awa tolobelaka kimia na libala to vivre na kimia na paix na kati ya bakouple na biso nzambe azali kosenga biso eza mposa tata nzambe ke to vivre na vie moko abondance batata na bamama kasi lokola bakoko na biso papa Adam na mama Eve babebisaki yango pase eyaki yango pase ye na kati ya mokili batata na mama nzambe ya biso atiki biso pamba te tata moningo santo aye na se atango mpona koteya biso alakisi biso mabe na malamu nini tokoki kosala nini tokoki kosala te ekobo eza na kati ya mokanda ya tata nzambe totika ekobo kobima na mobali ya motu te kobima mpe na mwasi ya moninga te pamba te ezali na baconséquence ebele ekobo elongolaka motu lokumu papa na bamama bapapa na bamama ekobo tozali komona mpe eza mpe na bamama oyo bakosaka mpe ekobo aza femme mariée mais asalaka makambo wana nzambe azomona yo tobosana te miso tata nzambe ezalaka vraiment likolo na biso bisika ozali kotambola nzambe amoni yo nayebaka nzembo na mingi ezala na ntina lingango mingi nzembo wana tokoyembaka miso manzambe mamoni yo nasokosala omokili okanisi obombami miso manzambe mamoni yo bongwana bangakanda na nzambe biso tokosakola kaka sango ya tata nzambe tokoyoka soni te mpona koteya kosakola nkombo ya tata nzambe parce que eza mosala nzambe apesi biso na sa ntango tosalela ye
toteya na mabe elongwa kati na biso kimie kwa koza kati ya mabala na biso na kati ya bakouple na biso yo yo bombamaka ke bamonaka yo te nzambe miso na ye ezali komona yo kolongola kosala ekobo elongolaka bomoto dignité ya moto ekosila yo papa ekosila yo mama bomoto na yo ekendeke parce que nzoto ya moto ezali sacré basala yango ke mwasi na mobali bobalani na libala ya petwa bino mibale kaka kasi soki lelo okomi ke papa nzoto na yo kotambusa o parci pala okozala beni te okoyokisa nzambe na yo akela yo soni toteya makama te ezali mpona biso bana ya bato batata na bamama mponi mate eyaki mpona biso bana ya bato bongwana mpe tosalela yango batata na bamama elongolaka lokumu ekobo mbongo ezali koboma ezali kosala makambo mabe tobongwana nzambe alingi biso mingi yango azali koteya biso tosala malamu totika mabe tosala malamu moto azala concentré na mabondeli ayeba kotambola ayeba kotia bisikani ya kotia lokolo na ye akozaka moto oyo akokanisaka mingi akorefléchir vie na ye atambusaka yango mingi na bosembo azala mpe moto ya bolingo moto akoyina te parce que aza moto azoyoka sanctification butu moi na vie na ye batata na bamama nzambe alingi biso mingi tobongwana tosala nzambe na solo na bolingo nyonso na kimbi kwa kozala lelo mabote ezali kopanzana yo papa ozali kosala likambo wana yo mama osala makambo wana okoteya mwana nini papa simoki mama ateyaki biso mingi ntango abandaki mosala ateyaki biso mingi ekobo te bana botambola boye makaya te mwana oyo amelaka cigarette conséquence nango mpe ezali mindele batekaka basigarette bakotiaka ngo na kati na eloko wana bakolobaka nini ebomaka ebebisaka bapoumon ezodétruire nzoto ya moto ekobo mpe eza mabe ekoki mpe kodétruire nzoto na yo parce que okokutana moto moko mpe aza na pasi aza na maladi ozwi maladi odétruire yo moko omibebisi mpe na molongani na yo eza mpe na baconséquence ebele ntango bakosala likambo ndenge wana omoni keno papa yo oyaki na kisasa obimaki na nga okomi kokima na ozongi bisika ofanda na mwasi na yo okomi mayele na telefone nde na ota oloba moto asima telefone na yo te parce que oyebi ke osalese oti kosala likambo oyo ya mabe okomona okomi koluka nete ochange numéro ya telefone nete ozoba scandale mona na nsima kuna matière etikalaki yo otambolaka mabe otika bamatière okomona matière etikali ayayaya nasala nini okomona mwana mwasi wana pa atindi wana telefone nini wana kamera nini oyo oyo ezanga nani okotala bomobimba na yo mwana mwasi afilme yo papa tobanga eza nyonso ezali koya boye eza mpona tobanga tobipesa vraiment respect toteya bana na biso parce que oyo biso tozali kosala yango bana na biso bakolanda lelo eza c'est la honte nakomona mama aza filme papa aza filme na babétise siko mwana na yo estce akotala yango oza mpe na bana mosusu etikala mpe libela na bamédia siko okosala ndenge nini bana na yo ekozala ndenge nini lelo tozali kosepela mais lobi ekute yo cher parce que eza temple tata nzambe nzota moto eza temple oyo tozomona lelo tozali kobebisa yango boye na bana basi ndeko na biso moni ndenge azalaki lelo libala ekoma mpasi mpona nini amour de l'argent asonga nsima mpo nini donc ezali koya te makambo mosusu nzambe apesaka biso mapamboli tobotama nango oyo bapamboli mosantu butu moyo abaka ye te toza bana mapamboli biso moko tobebisaka nzambe apesi moto na moto do na ye moto na moto apesi ye mosungi na mokili yo kozala mwasi ya papa kingani yo kozala mobali ya papa ya mama kingani eza mieux placé
na vie na biso pressé ya kuluka mbongo ya ko vivre tozali ko bebisa lelo to bebisi bilembo na biso bilembo ze ko beba tozo mona ke lelo bana basi 50 ans 45 ans libala ya kalisusu te à cause ya itambo na biso patience ezalité ya solo nzambe azwa lokumu mukona lelo nzambe maya pesi biso ya woyo toza bana mabamboli toluka kimia eza kata mabota na biso na bandako na biso totambola na bosembo kimia na libala pona tata nzambe pesa biso pe bana kimia kwa kozala bana balanda ndakisa na biso bizali na biso ezala malamu epa ya bana na biso mama na papa bizali na biso ezala ndakisa epa ya bana bango bakolanda oyo biso tozali kosala yango tata mokonzi abuli butu azali kotembela bajene tote ya bana bamama baboti biso moko nanu tobongisa kimia oyo toza nango na kati ya mabota na biso na kati na mabala na biso kimia na kati ya libala yango nde tokomema mpe na kati na etongo ya tata nzambe soki ndako na yo papa mama okamba yango na kimia te okoyeba mpe kokamba église ya tata nzambe te bisika batie yo moyo tia kimia ezali te na korali wapi bisika nyonso moye te parce que kimia yo oza na mota kimia te okotia kimia ndenge nini yango wana kimia ebanina na kati ya ndako na biso batata na bamama nzambe na biso aza malamu azwa lokumu merci beaucoup bandeko nyonso kanda biso moko na lelo en tout cas vraiment esengo makasi napesi vraiment merci mingi na nzambe na nga papa simeki ngani na libota mobimba tata simeki vraiment merci mingi merci vraiment papa Denis Kunda na mboka na nino na siba caméra merci beaucoup papa na lisungi papa de Ngosi Mbala musala kitoko na image kitoko merci na équipe Marateki yuke vraiment na bandeko banso ya émission kimia na libala bisika beaucoup d'amis merci nzambe azwa lokumu pamba te bolingoleza munene musa munene tozali kosala na kati na plateforme na biso ya émission kimia na libala tata nzama pambola biso merci révérend papa Benet merci na mboka Lubumbashi musa kitoko ozali kosala côté ya biso bana vraiment ezali sengo merci beaucoup papa Mpweto félicitations papa Mpweto vraiment na nzambe élevé yo vraiment lelo comme papa pasteur responsable ya paroisse ya Minique voilà papa na vraiment longona nzambe azwa lokumba félicitations ebele na bosa libongo te papa pasteur Bonika na mboka ya Afrique du Sud na bosa libongo te papa pasteur na biso papa Kikonga na mboka Kisasa merci mingi na biso banso mama Jinansemi kuna na mboka ya Cape Town Afrique du Sud na biso banso vraiment tozali ebele koko Marie na mboka États-Unis na pesi bambote ebele na bosa libongo te mama Ponanga Njolo merci mingi na pesi bongo mama Jules Timba bambote ya mingi équipe mobimba vraiment papa Zola Dodo ya yo vraiment donc esengo makasi mbote ya mingi na ba chapitre plus akabiso vraiment toza béni merci mingi na papa King Paul na libota mobimba vraiment toza ensemble merci mingi maman na biso maman aïe nzamba za mama Yvette Lukau merci beaucoup mama Gita Dilwa mama Gita disciple vraiment mosala kitoko longonia merci bandeko banso merci mingi na bandeko balandaka biso émission kimia libala merci mingi na mama na biso vraiment kuna na mboka ya Belgique mama Irène Mathias na mboka Afrique du Sud merci na mosala kitoko tozali kosala merci na biso baso merci mama Nyanzaba Yekola na mboka France mama Sandra merci mama Yvette Lukao merci mama Rosa merci l'équipe mobimba toza vraiment ebele en tout cas mama Zo na mboka Kisasa toyebi ete hôtel kopete papa vraiment courage na libota mama Zo Lukao na mboka ya Finlande na minute mama za na mboka Kisasa ba de kobaza mama Falantima merci mingi na mosala kitoko mama Lili bino banse mama Idela bino banse vraiment toza ya mingi papa papi la fille du Sud papa na biso na kosi sa bongo te sango pesa papa Benjamin c'est bon na biso boye vraiment en tout cas ba kitoko ba générique ya kitoko boye papa Benjamin na Capta na Jobour en tout cas c'est makasi nzambe azwa lokumu ya mingi pamba te bolingone eza munene musala oya pesi biso yeko sala vraiment toza ya mingi ba musala toza kuna kata plateforme pona kimia ekwa koza kata mabala na biso tata nzambe aza tellement boningo musala ezeko yokana musala vraiment donc vraiment aya so tangi ba komo biso nyonso awa tokolala ba mama ya papa vraiment merci na mingi na biso banso mbote na biso banso kati na plateforme so émission kimia na libala
tata nzambe apambola biso apesa biso mama zangi asalisa biso mama gypsy na bosani yo te vraiment yo yango na mama merci mingi na biso banso mama na biso mama Nadine na bosani yo te mama na mboka ya Belgique na bosani bino te vraiment mama na biso ya solo mama na biso toza mama ayayaya bakomba nzambe na biso aza bien ba papa ba mama mususu mama j'ai ndenge nini na kosa ndenge nini nazomona émission te oh s'abonner kaka s'abonner na Rateki UK beta kaka Rateki UK soko beti mama Rateki UK okomona likonga moko ezala likolo kuna cliquer yango okomona elakisa o s'abonner parce que bato mingi mama j'ai otinga émission te otina nga otina kata portable otina nga ba émission minzoka soki o s'abonner na Rateki UK beta kaka Rateki UK batata mama émission kitoko boye oye ko bénir biso nyonso vraiment to s'abonner na bosa libongo te mama Jolie makaya kuna na mboka ya Belgique mama biso merci mingi mama ya yo yango wana mama en tout cas vraiment on ensemble bana tata Molimo Santu na musala monene papa pesi biso vraiment mama Nina vraiment merci mama Nina na mboka ya Suisse en tout cas esero makasi na mama na biso mama Fifi Ndonga na biso baso bana tata Molimo Santu papa de sanga tata Molimo Santu nzamba za lokumu nzambe alingi tosalela ye ya solo na bosa libongo te sana kata ko kata bongo te sa pesa mama na ngai mama Marie Mwilu mama na biso mama Mwilu jange na kina na mboka France mama na biso en tout cas mbote ya mingi mama na biso merci na nyonso sala na biso voilà batata mama pour mukona lelo vraiment aya merci to kuta bibongo mbala sima na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu amen.